Deshodena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Deshodena TV pona koyoka bansango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso Desho Denar TV. Merci Nabao Balandi Desho Denar TV. Sokotalngamba Aliboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV au la réalité. Toyena sije moko yakoka mwalikamba confinement et bomi mabala. Quel est le problème? Zala branché toke na détail. Maman na biso abenginga na Desho Denar TV. Confinement? Non. Et bomi makambo. Confinement et bongisi mabala ya solo. Confinement et bomi lisusko boma mabala lokuta. Vraiment. Maman na biso abenginga. Maman abenga lobi Desho. Na ena sije nanga. Olo belango na chaîne. Oyebisa ba maman. Ba meka ko comprendre. Po ba maman ba meka ko fongola misu na kati ya mabala. Quel est le problème? Maman lobi boy. Desho tozalaki na mobali nanga. Avant même ba confinement et banda. Moi ba problème a mike zalaki mobali vérité na libala ezate. Mobali azaraka kokosa question eza nini? Mobali na yasi akomaki na makangu moko libanda. Chose grave, tant confinement ye esengi mutu nyonso avanda na ndaku na ye. Ndenge biso nyonso toyebi na Europe, confinement pas seulement en Europe mais confinement au monde entier, chacun chez lui. Ça veut dire rester chez vous. Papa zwa liboma. Papa komaka kokosa mwasi. Maman lobi mobile ne lokola banguna no bakangite. Mobile so ake musala 10 heures. Plus ou moins 22 heures il faut ça déjà na ndako. Mais mobile obimamba msu na ndako vendredi. So ekomika vendredi. Abimi ake musala 10 heures. Maman abiso ke komika ka 22 heures a comité fini. Phone kangami mobile ake libela. Mobile a comment okelanda makangu na Paris. Awa batie confinement, papa zui liboma, moya vanda na ndaku ezate. Parce que bande kokosa mwasi aokende musala, mutuka esali boy. Aokende be na leka kiboy ayeka alobi nzoka bata wana nyonso. Abande kokosa mwasi na ndaku po kinda akolala pa makangu na ye na Paris. Mais awa confinement eye, raison ekozala nini? C'est qu'elle a papé bimi ni banda maman lobi na comprena ka ye déjà kalinga makango akoma kolanda mwana mwasi moko na Paris. Réseau komaka ka carburant sila ki na nzela yango na lala ina nzela. Na France. Carburant sili na France. Olali na nzela. Papa makamso ezo sala na ba famille. Olali na nzela na France. Tala makamso ezo sala na mabala. Non. Maman lobi papa ekomaka ke na kendaki bwe mutu ke kufa ki yango na yete. Nazaye ko kende bwe carburant sila ki na nzela yango na yete. C'est-à-dire mobali akomika ka na ba raison sur raison. Raison sur raison eloko akosa les ate. Jusqu'à tel point que papa akoma akokosa maman na ke kotika mutuka na parking. Popa na bango bazali na parking akolalisa mutuka te batiaka mutuka moi plus loin côté bakenda obomba ngo na parking. Soka bimika ka kendo tika mutuka na parking. Wayenda ekenda aziza esili akei akangi téléphone mobile akoya te mobile akoya même après 3 jours mais lisolo maman na obeta ngona dévolé na obeta volé côté ba papa na obeta volé côté ba maman zala branché okende oka scandale na kat maman lobi elo oni ya kiko salama au moins na confinement pe pona kotambola ezo senga nini o remplir dérogation autorisation de sortie a remplissa qui autorisation de sortie a bosana ki ngona kati ya bilamba na ye mwasi mama tanga zo ki bilamba po kendo sukolela mobali ne bilamba abimisa na bilamba mobali de bafuyaka ba poche po longola bibende ba papier pour na ko empêcher machine bebate abimisa papier atala dérogation ya mobali oya tambola na ngo kolongwa pa na ye ti kota banda okende eza sur l'adresse ya mwasi oya kenda akolanda mama abi papa na zuka ka adresse wana na bombi ye pa yebite mais na yeko comprendre esika kendaka pe na yebi lisolo wana ndenge babetelanga na yebi na esika adresse wana ezali
Maman détecté adresse esika mobali akendaka. Dérogation. To comment ko signer dérogation à vos bima. Autorisation de sortie. Comment koto zalina koto zokende. A remplissaka adresse ya makangu. Dérogation wana abosana na poche. To comment otambo na mpona kobanga la police. Abosana na poche. Maman tanga zwaki bilamba na epo sukola. Du fait que maman banda kofier ba poche pour ko éviter ma bende na ba papier pour ne pas que no bloquer machine. Afungwa na ba pantalon mobile na ba poche ya mobile. Atala boye papier oya remplissaki na adresse à makangu na ye. Chose grave. Maman lobi par contre, ezana camarade na mususu yebisaki ke non, mais mobile na yo na mwana mwasi wana nga na comprendre raté. Batamo boye mwana mwasi wana monisaki e filme. Ye moko décidaki pendaki abi mwana mwasi ezana tina moko te pona ye, c'est-à-dire alapa ki mwana mwasi wana lobi malamu kuta vanda na mwasi na ndako. Ke alanda mwana mwasi wana po mwana mwasi wana filme sur filme. Camarade mobile abime na yebi tendeni a continuer kolanda mwana mwasi wana po mwana mwasi wana zo monisa ye mamonamboa. Auti omonise filme ye moko alobai ke non ye na mwana mwasi wana esili mie kutatika na mwasi na ndako ke a continuer kolanda fi wana. Mais azo comprendre te azongeli susu kaka mwana mwasi wana. Na bai na obeta na deux volets. Premier volet na bandi côté ba papa yoka. To sola na bien. Na kamwa yoka. Na bien. Na poto ngo tozwaka salaire ya combien pour muto keza na basi mibale. C'est juste question ya. Yo za na poto. Ngape na poto yango na tuni question wana. Salaire o yo zwaka. Eza ya combien pour yo za na basi mibale. Mais so kamwisa. Komona mutu na poto aza na basi mibale boto boite chacun en sa vie. To boite mais compte tenu ya ba réalité na ba vie toza nango surtout soki déjà boza na mwana moko to mibale yo mobile obimio kendo linga makangu libanda sur quelle base de salaire oyo ke ko linga nango makangu libanda mais mambo ezo kamwisa et par contre papa na biso ndenga lingi mwasi libanda mwasi na ya lobi boye papa de show na ebite soki mwana mwasi wana azo lenga jeep oyo toza nango parce que mobile na ya tambola na jeep. Y'a na kamwa rappé, y'a na bay na oloba na deux volets. Mais combien pende zalaka na poto mobali okomi na basi mibale. Bozo gérer bango ndenge nini. Bo pesa biso non technique on a bozo gérer basi mibale ndenge na salaire ya combien na poto ya. Na salaire ya combien. Ata soko za na salaire ya 3000 euros to tia bongo okamwa po na ebité. Bon ba msu bazwa rappé 3000 euros ango hein. To boite mais to tchana nukaka na max wana ou bien na minimum to tcha minimum ya 3000 euros. So oza déjà na mwasi na mwana to bana na ndako. Ozo gérer bango ndenge nini na 3000 euros. Ok no olinga deuxième femme libanda na poto na Congo te na poto. Po so calculer mbongo wana ndenge ya Congo okomona ngo possible. Mais na poto bolinga basi mibale ndeni. Ko tcha ba désordre na ba foyer pona okelanda basi libanda. Mais c'est regrettable, nga personnellement, ezoka musanga. Technique, on est en dengenin. Et en dengenin, quoi, abuser ma balle pour rien. Moi, je suis aux Hollandais, par contre. Moi, je suis en Azotambuso Moutou. Et puis, moi, je suis en Denga, l'andio, on a zana posa note, azo China kaka. Azo China kaka, pour baby salibala na yona, moi, sinon, nandak. Nero la moi, salibanda ngwana. Moi, salibanda landa mobile pour peso avantage, te. Moi, salibanda landa mobile kaka pour peso désavantage. Des avantages ezanini sombelanga boy salelanga boy nazana posa boy pesanga mbongo na sala boy en même temps na ndaku na biloko akoli ezozanga mais pas makangu za mopao pas makangu patron bona ba réalité bata poto ango wana mutu apoto pa na ye mobali ya poto jo ya poto jika na ndaku na ye bana baolala nzala na mwasi na ndaku na ye mwasi alataka malonga te mais makangu libanda azolatise malonga azo pese mbongo mais pas na ye ba facture sur facture afuta raté pene ba ya ko kanga ya kene na cachot ou bien na prison pour na ba impayement ya ba facture mais romone libanda toujours na banganda na ba restaurant ko kelesa ba makango mais za ba erreur ya ba mbongo wana nyoso lo panza ndenge wana vanda na mwasi no na ndako bo sala ba calcul bo bongisa avenir c'est plus important et bi ke sala mawa pasi na soni ko mona ba problème aboy maman lobi confinement oyo pa na ye ezande désavantage. Mobali loko azaki sou na façon ko bimate
Nane ba pekisi mambo ko tambola moya sala ba va et vient ezate, c'est-à-dire soka kosika na ke parquer mutuka na ke cha mutuka na parking akimi soka akimi akei fini akoya après 2 jours, après 3 jours, voire 4 jours. Basi mususu baza bien ozo sala ndengo wana ba continuer pe ko yamba yo, mais c'est pas bien. Yon zomona ba congolaise mususu pe bazo boma mibali na bango na poto. D'un côté il faut toyer barape côté mabe zo uta. Attendez to sala ba émission boy oui, mais to yebi pe côté mususu mabe zo uta na mibali. To zomona bande ko belé basi ba oboma bango. Moi ça zo boma ya pesi blo akolia ya mabe alesi poison, ye moko azu téléphone a filmer onde a filmer mobile ndenga zo kufa. Abwaki na internet. Et salami ebele na poto to moni yango ba bwaki batu na ba immeuble. Basi ba bwaki pe mibali na ba immeuble. Et ça juste ba makambo abwe. Yo siko okendaka boyo zongaka. Moi so zozongela amiko nyonso na ndako, mais ya ko tielo pe borolo kufi. Sauf que za yango te, to okena ba paramètres nyonso. To okena ba paramètres nyonso, sauf que maman nanga ko sala ngote parce que kolinga te un jour makila mutu etikala na mutu na yo. Mais to fungoli parenthèse wana poto moni makambo wana trop na Europe. Basi ebele babomi mibali na bango, likola infidélité. Ozo kende penda 4 jours okimi ozongi oyepe otoke porte ba fungoli okoti. Bino bozana basi a bien. Bo pesa basi na bino merci. Mais loko nga na ngai na yeba mingi eza par rapport à quelle base de salaire. Pour na poto ape pour que zo ba 3000 wana na ebité to keseni mais to yebani na ba salaire à 1200 000 400 000 600. Yango yo kezwela mwasi ya mibale. Oke kozwela makango. Oza sir penda makango wana lingio ya solo. Non. A lingio te azo tia okaka trouble yo na mwasi na yo. Azo kotsa ba difficulté. Moyebo lia bien zate, moyeba anoba lia bien zate, mbongo nyonso zo kendo pesa kaye. Ezo sala mawa pasi na son, c'est-à-dire maman na biso azo regretter confinement oyo. Yaya ka ande na sala ki na ba émission mususu. E bongisi mabala oyo ezaki na harmonie. Confinement et bébisi mabala ou ezanga ki harmonie. C'est ça le problème. Parce que ba pekisi batu batambola mais oya yo mobile azo bima, azo kima. Azongi après 3 jours, 4 jours mais yaya. Okoki ko uta na ba corona na okuna koto uti kolanda makango. Oye ko bomisa mwasi na bana no nyonso na ndako. Ba kufi pona kolanda sentiment ya moins de 5 minutes. Pour mobile moto okokendo landa mwasi mikolo nyonso zo kendo de là 5 minutes non. Ou yo zo kendo de là 10 minutes non. Ata lapin. Lapin pe akolemba. Soki toche ata lapin ameka, ameki lelo ameki lobi lapin en kokate 30 secondes lapin en silisi. Sko yo kokendo boma vie ya mwasi nuna bana pona okelanda makangu libanda, ozu corona na libanda esko okelanda makangu pona sentiment ya moins de 5 minutes. Oye ko boma foyer na omubimba bakufi na corona pona nini yo papa kokima kokendo landa makangu libanda. Makangu wana zana bolingo na yo te yaya. Makangu akiko ndima jamais yo kende liboso makangu ezaka ka pesanga sombelanga salabwe azana souci no te po ebi ke za mobali ya mutu. Mobali ya mutu basala kana ejete mobali ya mutu bayokela ka ema wate. Mobali ya mutu ifo china. Mobali ya mutu ifo bimise mbongo po ebi ke aza déjà na mwasi na ye, aza na foyer na ye, aza na bana na ye. D'un côté ba papa to fungula maye. Na kangi parenthèse toke na deuxième parenthèse na chite sko kota ba mama to sukela awa yoka koto onde penanga na o classé bien na tuni boy eza mawa pasi na soni komona pena mwana mwasi olongwa penda RDC olongwa Congo je ne sais pas Kinshasa oyana ona poto po ya kokoma deuxième femme ya mutu kotula tonini mwana mwasi penda uta na RDC oye penda wana poto po ya kolanda mobali ya mutu okoma makangu na ye po apeso nini yaya po apeso nini esprit kaka ya mabe ya kopanza bafoya baninga to nini mobali pende ya mutu na bandeli na lobi boye mobali pende ya mutu un homme marié alingi na yo po ndimi po apeso combien po asalelo nini yaya calcul ya poto eyebana salaire a poto calcul eza limité. So il y a mobile à 1400 1500 voire 2000 to chande ngwana soko lingi voire 2000 pas naye ba charge azana ngo écouter ye combien ba facture nyonso o ya futa keza ya combien
franchement ngeka musaranga mwasi pende ya solo na poto okoluka mobali te ya yo pena mobali ya yo bosa na vie normal abimaka na tongo azongaka na porte na yo ndenga bimelaka na porte no azongaka na porte na yo okoluka mobali te ya kaka mibali ya baninga mibali ya bato ba homme marié ndeko soza na homme marié atungisaka oyeba ke ozobebisa foyer na ye ozobebisa foyer baninga eza bien te. Également maman soki homme marié alandaka yo azolexela o air pamba ndeko nanga mwasi soki ozana mobali oya bala si tu as un homme marié oya landaka yo maman des shows Denar TV rien que la vérité na kosa yo pona nini pourquoi lingi na kosa soki ozana un homme marié oya landaka yo maman azolexela temps pour rien azolexela temps pour rien azana mwasi na ye na ndako na bana kokanisate ke no akoboya mwasi wana atika bana na ye po ya kolanda yo sirène non yaya eza ba erreur ba yaya eza erreur ba mama na ngai linga na yebisa yo vérité au prendre conscience kolinga te to sala émission ka par sentiment mais linga to lobela émission na biloko o soki yo ekoti yo na mato yo vandi o mituni est-ce que des choix kosi to lobi ya solo soki na kosi yaya bwaka na yo mais soki na lobi ya solo prendre conscience. Comment tu peux accepter un homme marié mobali ya mutu ayaka kolandaka yo pas ça anonine azo l'excellent temps yaya kaka pona chemise pona pantalon pona je ne sais pas bobenga ngo soki plante to kabelo est-ce que vino na poto ye ko sala ya kindumba ya kolandaka mibali ya bato non oza mwasi il faut zala cirque oza mwasi zwa mobali ya yo abokola yo ndenge ba obokola muninga. Pourquoi tricher derrière l'autre? Pourquoi tricher na mobali ya moto? Pourquoi tricher na sima ya muninga? C'est ça. Eza en sens te. Eza en sens te ba maman. Maman o landaka des shows Denar TV yaya. Soki oza na mobali ya moto alandaka yo c'est le temps. Sois conscience. Tu passes ton temps pour rien. Azo l'excellent temps pour rien. Azo l'excellent temps pour rien et tu passes ton temps pour rien. C'est malheureux, yaya. Comment on cause vraiment une Congolaise, une femme africaine que tu es, un homme marié, abimara pa na ye azo kima, aye akoti pa na yo. Non. Et chose grave, maman lobi, soka kepa makangu na ye wana, téléphone ekangami. Soka longwe pa makangu azongi na ndako, pa na ye pe téléphone ekangami. Sko yo mobali ya bato, olandaka ye. Soka ye pa no bo solola. So akepa na ye téléphone akanga ozwaka ye te tension sur tension bolingo ya tension sur tension okosala nango nini yaya bolingo ya tension sur tension okosala nango nini yaya tika ko détruire libala ya muninga tika ko détruire famille ya muninga tika mobali ya muninga luka ya yo c'est très important tika na biso vérité yaya. Si tu as une émission, tu sais que tu as mais tu as l'émission, tu peux ça conseil. Et que ça va bien. Il y a un des plus important. Tu le belagnon ne s'offre rien. Surtout que les conseils. Nakosa pona nini yaya. Pourquoi olingi nakosa? Nakosa pona zwanini. Des shows Denar TV. Rien que la vérité. Ni pour, ni contre. Rouge comme rouge. Noir comme noir. Voilà notre ambition sur des shows Denar TV. Des shows Denar TV au centre. Ndekonanga mwasi soko landaka mobali ya batu ya yatika. Tala ba moment to komi nango ya ba confinement. Kasi kote nyonso yeba neti. Mobali soka zalaki ya batu. Benga yesu na telefona ya mbayo. Mwasi na zane misuka abwende na otalo bwe. Misu etala na bwe. So telefone lelika. Bango mbale batali na telefone. Ba yamba o total. Ijosi. Ba yamba yo total. Benga ye lisusu. Mobali ya batu. Benga ye lisusu ba yambo na telefone. Téléphone est comment il y a un confinement et confirmer ma cambo. Confinement, confirmation. Vrai ou faux? Mobile ya bato bande kolando benga yesiko lelo bo solande bo banda o solola. Anda solano ka so ake musala, soka bimi libanda, awa pe ba pekisiko bima libanda, awa ba pekisiko ke musala bo solande ngeni. Ijosi. Voilà.
kolanda mobali abatu ya na importance te ndeko nanga mwasi. Luka oya yo mobali. Ozala tranquille, osola na ye na air nyonso. Yoka, confinement ndenge salami boy, soki mobali azalaki ya yo, aki ko se décider, aye ko vanda na yo esika moko ti confinement ko sila. Ou kompe yo okaye ko se décider, ok ko vanda na mobali ti confinement ko sila. Mais mobali azalaki ya bato. Avandi na minute na mwasi na ye. Téléphone evandaka likolo ya mesa. Mususu akanga téléphone ndenge mama alobi akanga téléphone. Soka zongi na ndako akangi téléphone, yo ko bengete bolingo ya attention. Okosala nango nini esali mawa pasi na soni mama na biso abi des shows de Nar TV joie pasola pesa ba mama mateya pasola yebisa ba mama ba comprendre pasola mama na biso abi des shows de Nar TV joie yondo lobela ba mama lobelanga papa voilà pourquoi na yeko lobela problème ya mama eza bien te pona ba papa o ba osala boye yaya mboka o to yaki tozana ba ambition ebele totika famille na Congo awa na poto toye to boti toye to bali to boti na mbongo ya combien oyo okikozana nango poza na basi mibale mbongo ya combien ya 1500 euros 1800 2000 euros je crois pas ozomitia na libulu ozomitia na souffrance mukoni no ko progresser tango yo na ndako za na mwasi ozo tricher libanda na ba makango ça sert à rien. Makangu jamais kopesa o idée ya kokende liboso makangu akoyelo kaka dépense pesanga boye salanga boye mama na biso tata na biso en même temps moi sino na ndako souffrance yo moko ba facture ebele okotikala ko progresser te. Ça c'est un. Et d'aider pour bien chiter mama mobali ya bato aza mobali ya bato ça sert à rien masumu mikolo nyonso adultère et kobo na mibali ya baninga oyebi penda ke mobali aza ya muninga mobali azalaka ya bato c'est un homme marié mais yo continuera kobima na ye obenga pe na téléphone oyebi bien que moi sina aza na ndako à quoi sert pourquoi kolingaka kozala Jezabel ya kopanza mabala bato ya kopanza ba famille baninga ya kobebisela baninga no basi mabala ça sert à rien. Ça sert à rien. Comment une Congolaise okoza na poto yaya na Kinshasa bozaki mobile moko basi misato bon pe na poto poto mwasi asalaka mwasi azalaka tranquille na ndenge na etika mobali ya koluka o mobali ya kozala ya yo tika mibali ya batu yaya tika mibali ya batu tika na yebisa yo vérité kozala important so ko boya vérité na nga po esui et soit yaya linga o des shows de Nar TV azolo ba vandesko yo moko raisonner oyo na lobi eza lokuta soki eza lokuta ata bible lobi o nyonso ya mabe soki ekoti na mato isa nini bwaka soki une partie en zote zo nuire yo sa nini kata bwaka oyo na lobi soki eza mabe bwaka mais soki eza bien yaya na mwasi na mobali mutu na muta tirer leçon na ye na part na ye voilà auto enga to lo bango wana des shows de Nar TV rien que la vérité to leki na annonce toke na annonce d'amour tozana ba annonce na biso karande tolobaki lelo tozana émission en direct kande na isaki bino cha cloche de notification kande o moinga na chewana cloche de notification ko permettre yo ta on a koti a ligne yo pe kota leo to ya so la problème à confinement ba mama bokota ebele to lobela confinement ba papa pe boya ebele ba jeune boya ebele to lobela confinement chaque cloche de notification po oyeba kena en ligne au moins ngonga nange sali ngonga no il faut ça la des signes de vibration likolo car ndenge yange sali bongo soki ngonga nao esali bongo c'est que so na koti yo ko mona mais soki ngonga nao eza bongo te soki mwasi tuna mobali na ndako alakisa yo soki mobali tuna mwasi na yo alakisa yo soki boyebi te bobenga bana na biso ya poto ba onde ba yebinde ba chaka cloche de notification toucher côté ba komi ngonga wana côté ba dessiner ngonga toucher wana et ko lakisa yo toute notification et comme toute notification au toucher wana et si li nango mona ka etie dessine wana likolo fini au tiki ndengo wana sweka na koti pa yo po koti ya ko participer voilà on ngana lo bango wana po zanga émission te chaque cloche de notification ka ndenge omoni yange dessiner ngonga wana ndenge omoni yange dessiner ya yo pe dessiner bongo soki ngonga no dessiner bongo te ozana retard ba émission poza na retard ba émission te tia ngonga na yo ezala ndenge yanga ezali voilà on ngana lo bango wana toleki na annonce lelo tozana annonce ya kafu na ibike ba papa ka nde na lobaka
système ka ya mato ya nyao pa yebela. Voilà. Juste rire quoi, il faut te se caraper ya talaraka. D'accord. Toke na annonce nazana maman na biso awa na France. Maman za maman ya bana misato 35 ans d'âge. 35 ans d'âge. Azoluka mobali ya bien ba vanda na ye. Âge limite 38-46 ans. Benga soko ze intéressé, coordonné en privé. Toza na deuxième maman. Maman na biso ya mibale azana 42 ans. Maman azana 42 ans. Maman ya mwana moko azana mwana moko. Maman azana Irlande. Azana mwana moko. Azana Irlande. Benga maman soko za intéressé. Maman azana 42 ans na lobby. Azana besoin mobali 45-52 ans. Bakumbela na ye. Soko za intéressé. Benga Desho Denar TV Masolo Yakati. Tozana maman mususu ya mibale Irlande toujours 36 ans. Maman za 36 ans. Azana bana mibale. Azana besoin ya mobali bakumbela na ye na Irlande. Mobali azana besoin âge limite 40-45 ans. Benga Desho Denar TV. Annonce ya suka. Tozana chéri moko ya Goumakas. Non, pas goût. Oya loboyo bi gundengini no. Oh, me veut dire que non, c'est que non, que bana ko bulaka. Tozana chéri moko ya Goumakas. Chéri na biso azana 26 ans d'âge. Voilà pourquoi on obi ya Goumakas. Moi si carré, monteur d'origine. Soupe qui voilà. 26 ans d'âge. Maman na biso azana besoin ya mobile. 26 ans d'âge. Azan a besoin de mobile à bien, responsable, un peu de bagage, tant que bagage intellectuel, pour yo quand on dirait sac. Des choses na ba valise et belé, ko ça la pe bagage et combien belé non. C'est-à-dire bagage intellectuel les ala moi mon ndenge mobile a raisonnaka voilà. Alobi mobile azana critère ya makasité, okiko za lobota mais max moi na moko. Soko bota mobali soko za déjà na bana mwana moko. Mais au moins maman azana 26 ans d'âge, abota te azana nuye moko, azana besoin mobali 30 ans, 40 ans limite. Mamba on négocier ezate 41. Mamba on négocier ezate 40 limite. Benga Desho Denar TV soko za intéressé, maman azana Ukraine. Maman na biso a 22 ans, il y a 26 ans pardon. Maman na biso a 26 ans azana Ukraine. Azana besoin mobali ba kumbela na ye. Toke na annonce ya mibali. Na papa na biso 31 ans d'âge. Kinshasa azana besoin moi si 25 ans 28 ans ba kumbela na ye. Ensuite tozana papa mususu ya 42 ans d'âge. Paris azana besoin moi si 25 ans 36 ans ba kumbela na ye. Et ensuite tozana papa na biso 50 ans Maroc. Azana besoin moi si 40 ans 50 ans. Ozana bana ou pas, il y a une option T, azana besoin moi si bakumbela na ye. Voilà. Oto ngai to lobana cadre ya annonce ngwana. Soko talinga mbaliboso n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV Ota la réalité. Aimez, commentez votre émission, partagez si vous voulez bien. Et Zalaki Abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, ba émission Zakoya. Ciao.